Ali maimona ye yo yo. Ali maimona mama. Ali maimona homme social. Ali maimona mwana nzambe. Ali maimona adola rebelle. Soyez le bienvenu. Ali maimona mwana nzambe. Mbongwe bele. Ali maimona homme social. Ali maimona Un réel plaisir de vous présenter cette émission. Salutations déjà à vous, mesdames, demoiselles et messieurs de l'émission Alma. Partout vous êtes, partout vous nous suivez sur la mère chaîne, la CBS. Moi, Betty Massengou, la présentatrice de cette émission, je vous salue parce que je vous aime. Vous êtes tellement nombreux en ce moment pour nous suivre. Salutations spéciales à vous une fois de plus. Merci beaucoup déjà pour l'attention particulière à cette émission. Nous commençons déjà notre émission avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Salutations déjà à l'équipe technique et la réussite de cette émission. Là, je vois déjà Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline, ma fille chérie, bisous à toi. Salutations déjà. Salutations aussi à mon PDG, le PDG Ali Maïmona. Il est toujours derrière moi. Donc, le PDG Ali Maïmona, salutations à vous, papa. Merci surtout pour la confiance que vous me faites. Salutations déjà à toute la fondation Alma, avec notre cordon Papa Fire Mwana Kiaku, ainsi que ta femme, Madame Nicole. Bisous à vous, bisous aussi à mon pasteur, pasteur Olivier Témé de l'église Rehoboth. Salutations déjà à notre dipro, Monsieur Junior, les dipros de la CBS. Je pense aussi à Monsieur Samuel depuis la régie. Voilà. Sur la CBS, chaque mercredi à partir de 7h30 et le jeudi à partir de 18h45. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois Monsieur Jancy Soloko, notable de Kisensu, parce que News de Kin, émission Alma Tolobelaka. Mingi toto beta c'était likolo ya ba commune oza mwana ya commune nini osala nini na commune nini oyo botami ezate que oye kaka ododi apokei na yo donc tozo betela c'était likolo ya ba commune soko oza mwana ya lemba osala nini na lemba oza mwana Kisensu osala nini na Kisensu. Et ben aujourd'hui je reçois monsieur Jancy Soloko, yaza notable ya Kisensu. Il était à l'UNC, le parti cher du président Vital Kamere, et CDR, le parti de l'excellence Jean-Lucien Boussa. Donc, place où à travailler dans le cabinet, il y a commerce extérieur. Voilà. Je suis déjà avec mon invité. Bonjour, monsieur Jancy. Comment vous allez? Ouais, ça va, bonjour Betty, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tout le monde. Voilà. Je pense de présenter au bien ce qui quelque chose à ajouter Zadi n'a évité au Kolobanini par rapport à Bandeko Bazolanda pour la première fois dans notre émission Bakokiko Yebandenge Nini invité Nabiso Azanani Kombo Nae Zanini et puis Asalanini. Ouais, kombo vomeza yango wana vrai nom nangezali Ngale Soloko Jancy. Mais ba misala obenganga Jancy Soloko. Donc vraiment na Kisensu, na botami na Kisensu, na quartier Ngomba, na avenue Kamba numéro 22, na Koli na Kisensu, na Vandaka na Kisensu, na Yebi Kisensu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Toyoki déjà Ezaki présentation. Il y a invité Nabisu à Lelo, à l'obi yaza vraiment na Kisensu, à Botami na Kisensu, à pes même quartier où il y a Botami avenue hein, ou à Botami na Kisensu, donc à Kolipe na Kisensu.
style lo aza ko évoluer na kisensu. Mais monsieur Jansi tozo banda juste mbamo na ba question na biso parce que yo loza vraiment na kisensu. To yebi kisensu eza na ba honorable député o ba bima na kisensu lokola ba honorable bémol, honorable Arthur, honorable Nerombungu o ba benga fumu ya bon ya banga moyo. Donc baza ba honorable o kisensu ebimisa bango. Mais lelo bana ya kisensu balela toujours kisensu eza commune moko eyebanate ebimakate banzela, n'en parlons même pas. Commune moko kuluna ceux qui ont moni ba jeune kuluna kisensu eloko kaka ya mabezo bima na kombo ya kisensu yoza mona ya kisensu na ebité okokolo banini par rapport à ça. Oui, lelo so biso ba jansi solo ko tobimi soki population parce que ezana batu mususu o tangi wana ba yaki 40 ba ko escroquer population. Donc ba yana bango ba yé ba kosi population ti tout ça ba zo ba voix ba bima ba sala ka rien ba voix misa ba famille na bango ba lia mabumu na bango nde population etale lobi non jansi so tiki biso ma mingi. Donc ngana za muto yo population nde muto telemisi ngai naza mutu oyo population et lobby na ngai ke kende postuler population de tindingai bima liboso zwa le devant poso tiki biso mawatro mais na ko insister na eloko moko dernièrement nazaki na ba chef coutumier na tuni bango est-ce que broye ba fumu moko na groupe na mino komone Nerombungu ba biete donc Nerombungu azala la chef coutumier qui s'insulté aza fumu qui s'insulté peut-être wana za sirno to sobriquer ba benga ye na ba camarade na ye mais qui s'insu eza bana qui s'insu pe qui s'insu cette fois-ci tozuma comme na maboko to linto telemisa qui s'insu to longola soni qui s'insu mais le réseau pesa nga pasi yango wana kutu lelo batikali 3 na 2006 tozaki na bango 4 tozaki na Papa Mbenza Nerombungu comme ba député national tozalaki na Arthur Bémol mais lelo oyo basayela ki sensu nini batikali 3 basayeli ki sensu nini donc tellement que basaleli ki sensu elo côté lelo population telemisi biso ba jansi solo que lobi papa confiance au pesi yo kende donc ezande commune nga mobimba nde pesi nga confiance na bimisa bango na lo wa mutu mona lo wa Moïse donc on eko bimisa nde bana ki sensu na ba pasi na eko bimisa bana ki sensu na ba galère na eko longola soni ya ki sensu po commune na biso ka ndongo lobi na ba commune mususu ki sensu eza injire nde ba finga mutu tu fina yo bembe no ba longa kuna mona ki sensu donc ba qualification so mabe ezaka ki sensu po eloko soni wane longwa il faut to sanine il faut bato to tombola liboso bato to tombola likolo nde bazala ini biso to tombola bango te po babotsa basi na biso to tombola bango te po babotola biso basi to tombola bango te est-ce que to tchaka bango na po bakunda bibembe non to tchaka bango na po basala o bazo sala non donc voilà un peu pourquoi au monde les lobbies sont jansi to telemi poto longola qui sensu na soni. Voilà mais belé pe baloba bongo et comme ba komi na parlement kuna balobela na bango banango ya ki sensu te balobela na bango commune ngo ya ki sensu te alors yo telemi pour quel intérêt? Maman muto mesala ko lobate a lobate poti afa ba kende kuna balobela ki sensu wapi mais différence c'est ça entre ngana bango ça que ngana on a komi kuna te na défendaka déjà sika problème ezali na komaka et si ka bazo lela na komaka ozomona donc différence c'est ça ce qu'on ngana bango yangona donc o déjà na sala déjà muke même bible lobby so roza fidèle na mama mikete amene nos fidèle neni donc le quoi bazala qui déjà ko lobela ki sensuté ba yebi pe déjà tenenga ko lobela ki senga kenda partout mais ba msusu bazaka na bakwe na bango député akoma koto te mais yoza député pour la commune. Mais comment yo suka na ko morobo mais ngala kenda partout côté na bango ngala koma mais côté na ngaba ba yakate donc différence entre ngala bango yangwana dernièrement mbule sali babuzo bao to moni bango te mais ngala kendaki na kena basaki na pesi na quartier ngomba na pesi na kumbu na pesi na mbuku na pesi na mission na pesi na sola na pesi basaki na bikanga soko kitisi micro balade ba webisa yo donc chaque fois bazaka na ba problème ngala yaka et puis nazaka na idéologie moko ngala lika bango ezaka nini ngana wele la muta kufa te so muta kufa ça la nga passe mais bango ba sepela la muta kufa bango ba somba ba cercueil c'est ça différence donc bango ba zela la muta kufi ya sombi aina honneur oh ngana ba na rola na mutu na passe so yena bureau na ngai na deuxième doda na bisa ki sensu wana na Kemba avenue Kemba 119 pour nga za bureau nga za te mutu na improvisera te na bureau soko ywana romona ba ka romona makambo ebele malgré ça musala te o esengeli na sala mais
nazo assister quand même na passe ya population nga pour na kola bongo na mesa na bongo. Donc c'est ça différence nga na bongo ya ngwana. En tout cas, merci beaucoup. Mais Monsieur Jansi, au travail na UNC, parti cher, il y a Excellence Vital Kamere. Après, auquel sous na CDR, parti à Excellence Jean-Lucien Boussa, au travail à Susukunate. Les autres Romomonayo, Pembeni ya ministre na biso ya budget, Excellence Pierre Kangoudia, je sais pas. Pourquoi séparation ana? Bilo on a toujours remarqué on sous na politique, bilo ko zaki ya ba wenge, musicien longwe pas papa chirichi bien pianake pas we ranson, alongwe koto akeboy et comme sous na politique. Non maman, mutakoti ka la bébé éternel te. INC eza parti oyoyo et pesa ki ngai goût ya politique. Déjà en 2006 nazalaka na Dominique Bengele na MLC mais na s'impliquaka vraiment te. Mais nazalaka na déjà en 2006 hein, le V d'homme banaki na propre. V déjà tozalaka na tozo tambola makambo wa politique na 2006. Na 2011 neta on a bandi penza makambo na bandaki na INC à solo. Je salue aussi à passer le président Vital Kamere, le pacificateur. Donc nazalaki wana naza parmi bato liboso o mokonza notifiya kana 2011 tant INC salami nazalaki président jeunesse ngai na ndeko mastaki et puis na ndeko lofeli tozalaki 3 jeunesse à Moamba Mobimba. Donc Jansi Solo kazalaki juste premier vice-président na sima ya ndeko mastaki. Donc kuna ne nazalaki na évoluer ki na ngai pe mais problème moreza na pembe na ndeko papa na biso Vital Kamere entourage neza bien te. Donc entourage na yebo maraba guerrier. Donc ezana ba cadre musu bazala ki wana babande ko étouffer ngai. Donc tellement balinga kité ngana bima balinga kité na émerger na mola ki na bi non ko étouffer boye balinga na zaka na se ngana lobité et aussi mbaté. Nathalie Mopanzi na moni Jalise Boussa mutama yele ya Congo yo. Tant na moni Excellence Boussa wala zana honorable na kutani na ye na banda ki vraiment ko envier na banda ki vraiment ko sepela la manière na ye ya ko sala politique na lobi na ye papa encadrer ngai nde afongolela kinga porte to koti to bandi na CDR nde nazalaki wana pe kuna pe nazalaki cadre ya biso ya fédération ya Moamba ti tozalaki na dynamique de l'opposition ti toke na dialogue na biso liboso ya ko babenga mingi ya Kojo toye na ministère à plan nazalaki sélectionné parmi batoyo Excellence Boussa baki salana bango vraiment papa merci pour na utaki pendant na opposition talaka biso toti na opposition hein biso pendant tant musu opposé belé ba lo balelo ba sala opposition biso salité biso kanyama na to souffrir na bambango donc biso toti pendant na opposition nde toye na ministère à plan papa pena Jalise Boussa grand frère pena propre na linga mingi apesa kinga chance ozala na et puis to longwe na plan na gouvernement ya Chibala toyeko kende na commerce extérieur asali liso sous choix potoza ebelé na partie à CDR mais Excellence Boussa asali sous choix na ngai mais il faut to comprendre le moko na politique toza na ba étape et puis na banako luka pena parrain politique première fois na vie na ngai na zo parrain vous comprenez donc on a kutani na Excellence Pierre Kangoudia papa social mokonzi abana notable Moamba muto azana kokerante na minicho na Congo eza Pierre Kangoudia Mbaye tant na kutani na ye na toke kaka ngam na keneki vers papa na bi papa na la posa encadrement na zo luka penza parrain politique et puis pas pour ça nazali quand même fédéral mais lelo pas Kangoudia nazali na mati pour nga na moni que nazo évoluer parce que na politique to rotika la esika moko te na politique to look évolution tant to solo vraiment ça vous mentir Excellence Boussa a salingé le côté preuve année tant ou vieux ayoki ke na kei a bengi nga na cabinet na ye a tuningai na ebisi que non wana kutona ma fondation na ebisi que non ve nazana nga mais nazo tchakaka moi liboko papa Pierre Kangoudia tina décidé parce que c'est la politique na rose à la TKR moko bote fa na pesa na mona ki na pesa position. Et puis, yebelo ko moko nga ambassadeur ya Kisensu. Olobelo ko moko wana makasi. Kisensu ezo bimate ezo bongate. Mais lelo oyoyo Kisensu ba difficulté za nango so na tali poche nanga na koka ko sala te ke na résoudre ata 2%. Mais esika pe na zalaki bon, na monaki que banda ko pesa nga pe na chance te na za na base nanga. Ba pesa nga musala bien sûr ngam na ndako lia
na salaire na ngai tout ça na ma prime na ngai na avantage na ba pesa nga wana ba pesa ki ngai mais siko base na ngai bazo tuna mais yo bando zwa musalo ki para biso te ndenge nini mais na occupé bango ndenge nini po on na bana ko zo bana ko permettre te na zonga na base mais tant on a lobi bo ça va na longwa nga musala na zonga na palais na privilégié bino po na mesana bango na pasi donc na ko linga te jamais ngai nazo seka nazo bina na kisensu banda kezo bukana nazo seka nazo bina na kisensu ma ezate non na bibo na décidé ki déjà na longwa nga cabinet ba ebita on na koma ki souci donc na koma ki déjà na bino na pona entre cabinet na quartier na ngai to commune na ngai base na ngai na décidé non na zonga na base na ngai mais tant na kuté na papa Kangudia abi mais moi na likamlinga na expliquer habité bon na komeko tchao moi liboko otala pe baninga nao lelo moni ba action moni banda ko zokoya to memi basaki lelo moni lelo déforage mon mezo tchama na kisensu pour ma ezala kité to ye quand même na lisungi oyo nga na lingaki yango wana donc Jalise Boussa asali na yenga mabe morote nga mora na tali par rapport ya évolution na nga na makamna banda ko luka na moni ke na papa Pierre Kangudia et Kangami et puis papa Pierre Kangudia andimi ko za la parrain nga politique donc je suis exaté et puis waneza vansika. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jancy Soloko. Chers fans, pour vous mettre l'eau dans la bouche, parce que Tolinga Rolo Barara Pambade, Mingi ba preuve à l'appui, Ezola Kisa, Moussala Oyo, Monsieur Jancy Soloko, Sala, na base nae ya Kisansu. Suivons cet élément et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Voilà, c'est parti. Et puis, je crois que vous continuez en misma. Voilà, il y a des lelo pourquoi rassemblement. Lelo eza mukolo toyekocha comité ya jeunesse ya fondation Pierre Kangudia Mbayi awa na commune ya Kisesu. Yango moniti na toye awa lelo likolo na sule mange kotia penza moko na biso moni ndeko Mohamed oyo aza banda lelo président a coordonné jeunesse mobimba ya Kisesu na compte ya papa Pierre Kangudia. Milulu Kanebo moni ba jeune ba se présenter Kisesu za mboka moko facilité mais Nanzela papa Pierre Kangudia tozo ko arriver quand même pour maîtriser jeunesse, tozo arriver quand même pour s'organiser, bazo ko arriver quand même ko yoka biso pour papa Pierre Kangudia aza aimé na niveau moko donc tozo comprendre té. Nazo ebisa bande ko nyonso baya ko s'adhérer na sima papa Pierre Kangudia. Ndeko nyonso elenge nyonso yaka okota la fondation Pierre Kangudia. Toza na bureau na biso na avenue Kamba numéro 119. Juste Mwanga, juste na deuxième domaine ya Kisesu. Donc boya ebele bo s'adhérer pe nazo pesa message na jeunesse. Biso ba jeune ya Kisesu en particulier et puis ya Kinshasa en général. Tous dans la CDT na ba vanyo surtout il y a des désordre na ba vanyo surtout ya bi mpepe nyonso le 31 décembre ezam kololoka mikolo nyonso bandeko ya Kisesu o balingi développement ya commune oyo boya to sangana na lisanga bengami fondation Pierre Kangudia Mbayi ezali pona intérêt communautaire ya yonanga pe provincial boya ba projet eza malamu o to ko élaborer na mikodezo boya oyo eke toucher na point nyonso na 17 quartiers nyonso ya Kisesu na comprendre avec Pierre Kangudia to kokende liboso e Kisesu kotelema vraiment toza simana ye pour nous soutenir yé pe aza pour nous épauler biso Kisesu on a kanti ya koloba yango wana tango ya likambo na tango na yango oyo tango Kangudia tango yango yo likambo yango yo tango yango yo likambo na tango na yango oyo ngai naza nesengo makasi po banda na koma boyena na pese ministre mbote na maboko te
Mengai na pesi ministre Kankundi mbote 2 fois na maboko atindele biso basaki oyo azana projet asala biso mai biso tolobi ya umela basala nini biso toza sima na ye ba mama nyonso ya kisenso nyonso omonyo boza sima ya nani toza sima ya nani Fondation Pierre Kangoudi oye Fondation Pierre Kangoudi oye biso tokobanga temeto kobangisa papa oyo ya mutema mawa papa oyo azalaka na susi ya bato atali lokola mbula ebandi na kisensu amoni pe kazala ba mama na ye na kisensu azala ba papa na ye libota na ye mobimba alobi akotika boye te bomoni basaki atindeli biso basaki na kisensu atindi bapau bakongo mpona nini tobikisa bandako etikali to combattre érosion mpona bandako mosusu ekende te tina tobengi bino bomona œuvre oyo papa Pierre Kangudia asali na miso ya bato œuvre nini asali na kisensu bato bakanisaka kaka papa Kangudia aza moto akoye moko boye aza mutu oyo aza mutu ya bisika nyonso ndenge bomoni exemple lelo toza na kisensu na kosenga na bino bosimba ye makasi bosadere ebele na fondation parce que ye alobi motema na ye eza na kisenso Eh bien voilà, merci beaucoup déjà Papa Dave Moubama, merci beaucoup à Timothée Mpiana Serge. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux avec notre invité, Monsieur Jancy Soloko. Là, c'était action. Oyo, Monsieur Jancy Azosala Nakisensu. Bomoni comment remettre sac et puis bomoni comment à installer au bureau il y a jeunesse on a 4 il y a Kisensu. Voilà. Mais Monsieur Jancy action na nyonso zo salango pour intérêt nini et puis qui est derrière vous? Bon, action o tozo sala eza juste ende tolobi na mtemo toza nango pour la population na biso pour tokoko tikate population na biso kufa et souffrir na ba difficulté o ezali. Donc ce to salango eza kaka par rapport pe ya fondation toza nango Fondation Pierre Kangudia Mbayi ba action na biso ngato se basé pendant na social to se basé na ba makamwana ko luka ba développement ya ba commune quoi. Donc mais mutu morazane na simate azo sa non tozaka na papa Pierre Kangudia yende mutazali autorité morale yende mutazali kolo mamutu donc yende mutu azo chapeauter biso do coaching so il le moni to komi fort na terrain pour na papa social papa mutema malamu papa Pierre Kangudia asana biso yangana bomoni que toza siko fort na terrain quoi eza mutu musute tozo financement place mususu telo musute et puis moi place opé to sala ki to bomba ki pe moi 1 franc nezo permettre na mutemo to zaranango mama to banyango lelo te Maman ya rosa na terrain to banyango lelo te depuis 2015 na 2015 tozaki na misala tra ba gouvernement mais biso na 2015 so kiti na sena kisenso tuni ba ko biso ki jasa zaki déjà na terrain na 2015 nazo organiser déjà ba rencontre ba jeune na 2015 nazo ko assister ba formation ba jeune donc c'est loko déjà na mesana nango eza nango te mutu mo kazo finance mezo uta na gauche na droite non ndenge bato bazoli ngaka ba diaboliser biso mikolo yo donc eza nango bongo te eza ka mutema malamu na ndamo to bandeko ko sala to canaliser pe to mo bimisango. Quoi. En tout cas, merci beaucoup. Derrière moi, c'est toujours le PDG Ali Maïmona. Donc, si Manangara, PDG Ali Maïmona, papa, salutations déjà, vous au Balobi, tout mot en bas derrière le PDG Ali Maïmona, Poye, Asa papa social, né dans l'Obara, toujours au service du peuple pour les changements. Ah, n'est-ce pas, papa Fir et Monakiakou, voilà. Merci beaucoup, voilà. Nous évoluons toujours avec notre invité, surtout dans entretien na biso tozolobela na makambu oyo monsieur Jancy Soloko azako sala mais monsieur Jancy bino pe tozoyeba position na bino te boza batu ya majorité boza batu ya politique tozoyeba te parti na bino boza batu ya opposition to boza côté ya majorité finalement ti siko bozo pe sa position na bino te au juste boza wapi bon tolo ba ke biso tozaka na population biso za na centre.
donc biso to lingo salara aux populations zolinga mais na bi ke bate belé ba otuna ba question ana ba mso bengi biso inako wana biso de bien te inako wana eza biso te biso jusqu'à présent toza na fondation Pierre Kangoudia Mbaye côté Moussous toza na PKM développement donc ba structure no sotan toza na groupe de soutien Pierre Kangoudia à passer na pesimbote mingi na botaki les junior botaki les liso mokonzi mastaki na pesiminombote ba JC Claude na pesiminombote belé ba Edi Moupepe le président Tracien na pesiminombote donc équipe on na zo biso wana biso nyonso ba maître Iber maître David netinga siko ngana za na fondation Pierre Kangoudia Mbaye o eza coordonné eza chapeauté par maître David on a zo pesimbote donc ba structure on a nezo sala que toza la fort na terrain mais batu ba bangate zemeza 9 mois kala témoin na zobima pour toza ba politicien quand même to uti quelque part bangonde ba longo libiso côté tozala ki to sani Pierre Kangoudia za l'acheter azape moi na mukete azape moi cité o ya vandi boye amona non donc Pierre Kangoudia en tant que politicien a okanga maboko te kala mingi te boye ba kombo eloko ngonini bokomona ngo kala mingi te po bat bazo banga mais fondation rotika la fondation trop ma fondation te que abandi fondation pour la parti non parti politique effectivement to ça la parti politique parce que to ça pas politicien to ça pas indépendant donc front auto saliwana le sima papa Pierre Kangoudia ezali kofi bat bazo banga donc lelo elo rezo bimana ki Congo yo na ebité banani o ba ko affronter biso na ba élection ba gagner na ebité. En tout cas, merci beaucoup, Balobi, que Bino Nyon Sobozo qui m'a parti na Bino Bozo Yara et pas ya excellence Pierre Kangoudia le roi Mbi Serzo dans la place Maïzo Chola. Est-ce que monsieur Jean-Si et c'est qui sûr? Mais oui, c'est qui Singapour Balobi que Batnyo se baromi ko kima mais biso peut to comprendre té. Papa social, papa Bokili Mobimba, to comprendre té. Papa Pierre Kangoudia vent o ya bimisi. Omoni étoile nzambe bakanga ngote. Muto azana étoile, hein? Donc étoile nzambe tangue pelaka oyike ba match balandeka escalier so botami donc eza le roi ne tonindo comme dans la fin du monde il faut siko ba nzambe no so basangana sika moko ndo moni papa Pierre Kangoudia donc azo sangisa ba guerrier ba tout oyoyo bazalaki délaissé ba tout o ba mona bango tinate esika bazalaki papa Pierre Kangoudia sangisi mais nazo ko assurer yo na che mutu tout parti tout na défi ba élection ezoya tozola tabaga biso so toke na terrain bo comprendre que le Jean Salobaki bo comprendre surtout na moamba auto sabino boye na moamba bo lukanzela robimela donc to banda na députation nationale to kitina ba provincial to kitina municipal frappe tozo beta na Congo do ba regretter yango moni biso to tozo kende papa Pierre Kangoudia pas papa moko bi ko encadrer ba jeune aza papa moko bi ko comprendre ba jeune aza papa moko donc ko travailler na Pierre Kangoudia ah non na kota mais avec papa Pierre non papa vraiment nzamba pambola yo kende ka liboso nzamba ko tikote yo zane ya nzambe bako bundisa yo bako ya ba flèche ko ya par-ci par-là biso to ebiki cité biso za nzambe nzambe ni muta bomba biso so moni bato bazolanda biso moni ba succès boy et puis papa ebi ko sala choix papa zamna le rôle ibenge do ebi bina ko sélectionner do atali bina la kisensu pa o fumu hôtel kisensu na ngo village te fumu za la raté atali bina be pas été petit morada comme Jansi Soloko leader mufunu ka kisensu donc on a fini ka kisensu donc via zuka leader ah voilà nenge la lemba zo ba malingomo il y a le musu singa paquet bo bidolzer a lemba donc nenga zwa kuna donc la sélection papa zo sala na banga bazu pena honorable Zizi Sarkozy fimbu na fimbu donc sélection auto sala wana neleki makasi na limeto mona bina be mastaki tala no sélection on a ba pion déjà au se continue à terre ba vexer ba obanga et on a ba pion déjà na terre ba vexer ba obanga ba tali bo na matete pas papier Oscar Kabantu tala sélection na tangi ba ko mona te bo ba la ba mbasu te to kuta na terrain donc on est la sélection quoi. Voilà, merci beaucoup et je salue aussi monsieur Armand, il y a Lumousu, il y a Bisso, il y a Lemba. Donc salutations à vous. Merci beaucoup déjà. Mais est-ce que parti Nabineza partie alimentaire ou bien boza vraiment un projet pour na kobongisa projet penser à changement, il y a conditions de vie à population congolaise. Oui, Bisso pena to yende pour na ko changer ko réparer ba bêtises au lelo au vent au courant au commis na mboka na biso. Ba bazo souffrir. Oyebelo moko début quand il y a papa Pierre Kangoudia dans le gouvernement. Papa Pierre Kangoudia a tenu à l'objet na coup de caisse. Il y a l'État, il y a budget, il y a Botoboka. Élection aux alatés. Et pesa
loyenge na mboka. Bato balobi fallait pas lo babongo. Bato balobi non, il fallait kako kosa que mbongo ezali tala nongo tie mboka na kaoyabi non na kosa pourquoi. Et là c'est déjà que tu es un changement, tu es une vérité. Et c'est que loko ezate tu es amené loko ezate. Et c'est que loko ezate tu es amené loko ezate. Tanga kutaki que sa budget ezate alobi que caisse ezate. Caisse ezate trouvé malgré bato baloba ki pas que élection ko na 2017 té. Le loto komiwa. Et puis ba opposant tout ndenge bazawana. Ba yeba ki bien que élection en 2017 ezate. Bah, il y a une élection en 2018. Mais on travaille toujours dans le mensonge. Constitution a violé. Boye, accord est simbité. Non. Jusqu'à présent, on a la carte accord. On a violé accord à Zate. Et puis, Batouana, on a sala salamamouana. Et a distraction. On a sala déjà pouvoir. On a la posa kaka élection et zalate pour vivre. Ba vivre à bon on a copouana. Na tongo ba opposant na butu ba ye bazuma quelque chose te. Tozo atam tema oyoyo papa Nabiso, son excellence papa Joseph Kabila Zanango, a la posé élection. Le quoi a posé élection, biso pe photo d'ime élection, toi se préparer na élection, parti mon côté opposition de baza wana baza prêt. Attends si bango élection za lobby. Ataka moto tchanga net papa Nabiso ba sangani opposition to moni sangani. To moni papa Nabiso Kamere, to moni Félix Tshisekedi, to moni Moïse Katumbi, to moni Dokolo basali fo yebisanga soto ke lelo na élection na ni candidat présidentiel. Mais ça, quand on a dit pouvoir gagner Rabiso, en 2011, un pourcentage, il y a papa Vital, n'a papa qui s'est gagné, il Kabila n'a gagné. Mais pourquoi la majorité gagne qui? Parce que tu as divisé sur ton poli, tu as bien tricherie. Non, tant que tu as la soudité, opposition, tu as la unité, majorité, tu as gagné Biso, c'est clair. Et puis, quand tu as la distraction, on a été. Ceux qui élections, ceux qui te respectent, qui dialogue à l'Union africaine. Oh papa n'a pas Kodjoa Kambaki. Élection est déjà en avril. Pour calendrier, il déjà date le 23 avril 2018. Mais tu as une distraction, 3 jours il y a dialogue, il y a sango, poto bongisa. 3 jours de dialogue, ça 4 mois. Et puis, il y a résultat. Les autres, il y a une élection en décembre 2018. Tu as la distraction. Mais les autres, il y a un gouvernement sur Chibala et Koya, Bango Bakota, Tango Bakota, les sous. Est-ce que l'élection est en 2018? Pourquoi pas toi garder fou? Toi sangana, toi ça la que toi garder fou élection et salama na 2018 le 23 décembre 2018. Et puis na kati accord, ba on so ba signer ngo ba bien ngote. Na bien ngote. Pour na bande ko na bisa IDPS ya rassemblement bande ko papa na so fayulu. Ba longwa na makambo ya gouvernement ba yokana été pour na point moko. 5 non non moko, 5 non non moko. Mais ba point surtout ya élection ko za la tête tout ça ici ba signer ki ngo. Mais le coup les a un avantage na bango tene ba commis trahison, o ba violer, o ba salibo non, to tika distraction ba to si ba kufi mingi. To préparer ba élection. Opposition zolo ba lobeza prêter, candidat na opposition unique zanani. Kaka majorité le ba candidat na bango, bongo biso mo na opposition candidat na bisa zanani. Ils a distraction. Voilà. Au moni parlement o ezoya et aux assom. Et aux la pena que non papa na député à Kenda qui be so abeli liboma kuna to azozonga boye ozo comprendre na le beloko ka elo moko muto akeko sala muto pena côté na assemblée nationale na plénière tongo ti pourquoi et a pas si pas résister na volant il faut pas combeta musomo na zola pour auto sala mais yo kuto etaliote ba ninga kuna tala bien na assemblée nationale wana ba komboka ba député ka moko oyoyo ba defilaka ba ça 500 élites mais pourquoi to zaka na ba 11 o ba yebani ceux qui mention te bike mutu tel mda salango likamba koloba ba o nyonso tu wana ba bimisa bino boloba te point au mona député mususu ba komele magam na papier azotanga ne kaka donc magambo kutu o ba débat bazo débattre na plénière mususu yazotanga magam mususu bana banene koloba donc mawatro et si to sibir biloko wana to supporter to tkalka na une année bazo ke na bango congé to tkalka na une année po bazo soit carton rouge. Ne bazawana sur les 500 bako saoté 487 bazo kenda. Donc 487 bazo fa na ndaku bako ba fermier, ba boulanger, ba no sa mara mususu. Le roi bazala ba commerçant, ba sala mara mususu, ba tika ba éli du peuple. Ba o ba yaka ko lobela peuple bazala wana. Biso ensemble wana to l'unité za l'ensemble opposition la majorité non, ba député ya mboka. Pour et ça la passe hein. Ministre Morobo ya majorité à Salimabe, le kola ba
eli ya majorité baza majoritaire kuna na kati kuna ba voter kaka pour ye ba otika e bo sanctionner te po azana clan na bango ya opposition ba opposa ba koto le mboko to kende wapi mukoloni to komona to salata makambo papa na biso ari Thomas Lokondo o ya sala ki vraiment ate sala ki décision moko bon ezaki motion moko pour la ngana mona motion moko irresponsable o nga chamboka na chaos inutilement mais quand même papa na biso a posé quand même acte moko ba brave à l'axi que aza la majorité mais a sanctionné pouvoir par rapport à makambo ya CPL ça qui était donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Né dans l'Obara, peuple congolais, population congolaise, bofungola misu. Donc, banaki sansu bofungola misu ezalanga. Donc, bakosa lisusu binote, bakosa bisote. Donc, boye ba mutu nino yo boko pona po azala molobeli na bino. Donc, ezala teke te to boyango botama wapi okola wapi osalaka nini na commune na yo oyo botama. L'émission c'est une émission socio-culturelle, émission o eyambaka batu nyonso to lobelaka mingi likambo etali makambu ya culture na biso. Na invité monsieur Jansi oza leader ya Kisansu. Jeunesse congolaise ya Kisansu ozomona ndenge nini jeunesse ya Kisansu façon eza ko évoluer ndenge nini et surtout comme déjà na fin de l'année tozoka déjà ba nungu ezobima par rapport ya le 31 décembre car ba jeune ono ba bima libana nde bazalaka ba victime na éviter en tant que leader ya Kisansu un message au lancer la population congolaise surtout ba jeune ya Kisansu oyebisi bango nini vraiment jeunesse nyonso ya Kisansu na pesi binombote naza na pasi makasi par rapport ya comportement ya jeune ya ba jeune qui Kisansu naza pe na devoir makasi parce que lokola za roi banat bana papa te moi non sa o ya lingi po ba papa to chaki ba irresponsable bana ba osani nde biso tozoya ba yaya tozoya sikona fimbu to éduqué mais ba jeune belé déjà ba komi ko comprendre biso to bomi ba ranki na ba quartier to bomi makambo belé je crois na robanda tournoi moko challenge Pierre Kangudi Mbai et kozala ba sportif ba combat judo ba balé ba nzango et kozala Kisansu et ko banda toko bandango le 28 et puis to aussi sango le 31 donc biso na Kisansu le 31 ba jeune to so préparer des fêtes. Biso makambo wana penza non conscience na monsieur za que toze l'élection donc élection za le 23 décembre 2018 tellement toyebi yango moye to bimana nzele zate moye to sala mobule zate pe na zo yebisa bana nyonso ya Kisansu na rikitaka petit na nga moko Aristote na matete na singa pe vraiment à son âme Aristote azwaka masasi na marambo to bimaka nde to andako bima kande bandako bimisa biso to koyeko kozala susu jamais ba bouclier humain biso to kufaka po bango bana na bango papa mama talaka eloko lelo beti na ngai ba oyo papa qui serait lui akufi lelo Félix mona na eti azui le devant même na armée même na politique bana na bango ba même combo obongo siko biso to ko bimate donc cette fois-ci so lingi to bima na yo na bana no bango tout donc tout le monde n'a pas yo moko awa mwana no awa mwasi no awa nga pe na sima cette fois-ci yo pesa no liboso nga pe na zana na sima nga na koki jamais ko risquer ko kufa po yo comme ministre non ozo comprendre jamais et puis biso ba jeune qui sait surtout comprendre le Coran yango nazo lancer mot d'ordre en tant que leader à Kisansu notable à Kisansu numéro 1 ya ba jeune à Kisansu na lobby biso no surtout la challenge Pierre Kangudi Mbai eux ko banda le 28 pe le 31 au salango fait ko zala na terrain moupé donc na terrain moupa Kisansu likolo et ko zala scandale ya ba jidoka ya ba et ko zala fête ya ko sala le 31 wana et puis biso moko na Kisansu to ko sala sécurité commune na biso donc la PSP malamo major bourreau mukonza mabele merci na musalo zo sala donc biso to sala sécurité à commune na biso to bobe influence o batu mo ba ya na bité to boyi soko ye na esprit piné o ye na esprit to dénoncer yo to kango pe to memo na justice to zo c'est la élection le 23 décembre 2018 to lingi sunini élection yango essayer osomona donc yango la pe na zo senga na ba leader tout na pesi na la jindende la jindende penza na matete wana encadrer ba petit wana tout ya ba jeune wana tout encadrer bango cha bango kimia po to boma kile tanga Aristote ba futa été petit wana famille aboti pété petit wana na regretta kaye makasi so tali ba petit na biso nyonso ba tono so ba kufi na ba marche ba ono so ba kufi na ba désordre nani ba ketale déjà la famille nayi nani petit na biso musu gabi na ngili mazwa lisasi
mukolo nini bazonga susu kuna bayaka ko profiter na sima ya ebemba mutu je suis Gabi lelo tozala donc yango nazo senga maître Patrick vraiment la régie wana donc simba pena ba petit wana tout ba bimate donc ngamoko pena na kozala wana le 31 na kisensu na ko inviter yo ko banga na hotel koza ezande fête pour les premiers abonnés hein donc les premiers abonnés et puis le premier oyo eza fête toi na sengo makasi na année opposé année moko ya élection eza année moko alternance sezo sama na mboka donc eza année pena ya sengo donc yango wana na lobi na batino so bazala calme bazala na bandaku pona ko chiter mbala moko nazo pesa pena mbote makasi na remercier d'abord Kolonzambe muto abatelanga pasteur nanga apôtre Moïse Tibola Malumba na église Union Mobimba na pesi merci na papa Abotanga papa Soloko l'inspecteur donc na pesi merci na JC Soloko na ba conseil na ye wana grand frère propre quoi ordinateur équateur JC Soloko na pesi Rachel Babukia Soloko mbote ba mette Soloko famille Soloko Mobimba na pesi moi si nanga vraiment Katia Wanga Soloko na bébé autobotama bébé vraiment Eliane Indira na pesi mbote makasi na lingi bangono so mingi donc tous à la calme tous se donner na kata ba désordre te mboke za kimia tozo bunda mboke za la bien bo pesa gouvernement o eza confiance bo pesa papa Pierre Kangudi a confiance bana moamba Kangudi a ou rien on eza opération zo lancement donc le 1er janvier Kangudi a ou rien ndaku nyonso miri nyonso na ba ndeke na ba soso na ba mbwa Kangudi a ou rien donc c'est ça. Merci beaucoup, Kangou Diaourien. Merci beaucoup, en tout cas, à mon invité, Monsieur Jancy Soloko, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, déjà, à PDG Ali Maïmona, Fondation Alma Mobimba, Papa Firemona Kiakou, Maman Nicole, Sœur Céleste Mapangila, Sœur Merveille Mapangila, Frère Christian Baya, Frère Patrick Mouyamba, donc Fondation Mobimba, na Pesuno Wambote Ebele, Fondation Oyo. Eza kosunga na population congolaise plus précisément bana ya mo amba donc besoin a besoin Fondation Alma et tenir bino aide bobenga na 00243 oza code mboka na biso 81 61 45 681. Je reprends pour la meilleure audition 00243 81 61 45 681. So bobengi borozwa papa Ali Maïmona borozwa cordon fire mwana kiaku na compte ya Fondation Alma egoya ko sungabino na ba problème bozana ngo na ba commune na bino. Voilà, merci beaucoup déjà. Salutations à maman Mado, motema ya papa Johnny Moussaï, Ornella Moussaï, Naomi Moussaï, Dieveil, Fanny, Norfi Moussaï. Merci beaucoup. Salutations à toi ma chérie. Pourquoi pas Balobi Joachim BH4 Moussaï, salutations na famille Mobimba na Lembawana, Marcel, Jonathan, Mercia, tout le monde, bisous et belé. Et je pense aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakisa, Bendicap, champion KIMB depuis Kenya, Blaise Kava depuis Kenya, bisous. Et salutations na bafanu balandanga libanda ya mboka na Congo promo, Esther Mumbanda na Colorado, ma chérie, ma belle, Yosa Yanga ya Kati. La joie Amado Pichuna, bisous depuis France. John Lubila, l'exceptionnel depuis Dallas. Salutations déjà à vous. Salutations à mon bébé chéri Joyce Davline. Merci beaucoup en tout cas chers fans parce que nous sommes déjà à la fin. Bisous à vous tous. Merci à mon pasteur Olivier Temete a toujours bêtiment seguma beaucoup. Donc onction et que Moussala est avancé et que de l'avant. Maman France Moussinibi, papa Richard Moussinibi, de gros bisous à vous, à toute la famille Moussinibi et salutations déjà à papa Dave, merci beaucoup pour les images, le papa de Joyce Davline. Je pense aussi à notre cordon, Timothée Piana Serge, Christian Mbouy tout. Merci à notre boss, l'ingénieur Rafungindu. Et je pense à notre Dipro, Monsieur Junior, na CBS Wana, Monsieur Samuel, Belbiche Ngonga, Angela Pilawa, salutations à vous. Et merci, chers fans, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Mais Monsieur Chanceux, petit numéro à contacter. Hein? Bon, numéro. Merci. Pour nous contacter, nous avons 089
55 73 717 089 55 73 717. Donc leader nous qui sensu benganga to fanda to solo la to sangana po to bimisa qui sensu na libulu eskezali. Merci. Merci beaucoup. Et numéro on a boteka code pour nous Libanda Mboka Borozwa Monsieur Jancy Soloko. Merci beaucoup et d'ici là portez-vous bien. On se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir. Ali Maimona mwana nzambe mbongwe bele Ali Maimona homme social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona homme social Mabulu Mavoka John Mabaya mama homme social Ali Maimona mwana nzambe Ali Maimona homme social